KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Toi posa alliance wana ekufa kaka lelo tolinya on lisusu te libala wana tolinya ngote mama démocratie pourquoi penser que toujours la télévision toujours mon individu mo miyibi moko boy bamesa bayibi mboko bapiye mboko banda kamulai lelo toza pays mo za kasa démocratie tolingi démocratie IDPS mutozo pone ne mboka na biso mais tozo mo bakana miyibi mboko boy achadel ba oza ba déclaration mo commencer na président tozo mo za président sa coalition madame Nabiso bon oui Tombi Sibiso de c'était doit mouvoir le peuple d'abord biso peuple et le communauté tomoka ande kona biso ya ngambu wana o ba embrouiller le peuple d'abord FCC bande kona biso wana femba ba congolais bana mboka biloko ba sala ba ko sala ngote oyo ba sala balingi chômage kota na mboka c'est que ba mona biso bande kona bango te na soti mouton ba kotisa na politique est-ce que bon moni soti mouton na travailler les sous président de la République, garant de la nation, commandant suprême, apesa kambongo basinyaka contrat na OVD, apesa mbongo nyonso. Biso toyebaka ti décembre, so papa tomboki nini nde histoire tomboki nini. Papa nga na tomboki te nga na za force du progrès, na za aid du Congo. Lelo soki na moni Congo ezokende boye, na koyede fachi na partout. Fait na biso abeti diplomatie internationale ti nationale oyo bango ba moni zwana no eza spiritualité et
Avec vous les gens de FCC, vous allez quitter ce pays. Allô, nessa annonce. Bande Congo Live Télévision, Mbote, Sika Bozomi partout dans le monde entier. Tous allez à Penza na 10e rue, na IDPS, et Sika Pipenza, Torokuta Baimboka Penza, Bayako Tomboka, attention Penza Zako Mata, Baboyi Libala FCC Cash, suite dans les Alinini, Boko Mona Ndenge Penza, Ben Silte, vis-à-vis à chef de l'État, Stoké Nagambo, Yajani Makuta, Stoké Nagambo, Shadari, Balobi, rien de marche, c'est coalition FCC Cash et Koufa. Il y a un Penza, na 10e rito, soit interview, il y a un Imboka Penza, na IDPS, combattant, ba tomboki, pour moi, Penza démonstration, ou salema, ouais, ça bon spirituellement, ba Imboka ba simin zete, en moka ke bukani, mbote papa. Mbote maman. Oui, mo Imboka, to moni bino penda lelo ya ko tomboka, elo nini ezo marché. To tomboki pambate, to moni zete kwei kaboye. Et la kisabiso ke tozana kanda ya ticha kufaki. Makambo bango bazo sala to sepeli na ngote to sana kanda mboka échanger okoko lobani penza na ben sanité oyo jani makunda lobaki toka le mariage wana to solo ba ekufa to yebi ango lusuto eza sulu kambo IDPS te comme le kamso ya peuple congolais ndemba to tomboki awa a retirer signature ba corps na bango akinga kati wana to yebi ango te akabolango akanga nde Kabila esili makambo mariage wana biso to yebi ango te ata ba sali wa biso ba peuple to yebi ango te to za besoin ke bakanga Kabila to tikala Kimia na mato na biso vie échanger. Mbote mo Imboka. Mbote. Papa to moni bino a penza ya ko tomboka elo nini eko simba te na mboka na biso. Awa biso premièrement tozali awa nzete ekwei ezali symbole monene engola kisakana moto moko pe akwei na mboka oyo sakuna neti dakala na kombo ya Hippolyte Kanambe Kazembere alias Joseph Kabila. Si akwea na déjà na ekita na bango nyonso to FCC
esi akwea na ye déjà bandakala mais lelo ezali démonstration moto asimbi nzete te ekwei yango moko mais yango wana tozali kosenga mingi na politique oyo bango bazali kosala adirige mboka pendant 18 ans ayebi nde ye moko ndenge nini anyokoli population ndenge nini apesaki salaire UDPS bazwi pouvoir po ete lelo peuple congolais asepela bazali kosala projet malamu bango bazali kotelemela batie 400 000 keno efo afuta policier ministre na bango ya finance azali kolinga kosigné te makambo nyonso tu ya malamu lokola bango bazali baministre na bango bazali kolinga kosala mosala te mpo na peuple congolais totalaki biso nyonso ndenge ndeko Shadari oyo mwana moke ya 25 ans ya mwasi auti kokitisa na avion na DGM na aéroport asalaki bosoni alobi bazoloba na bango bino boza baministre ya Kabila bino bosala makambo Kabila azoloba na bino eno makambo oyo ya peuple congolais. En tout cas eza makambo vingi poma ya soni mais yango wana tokosenga toujours na bango soki tosenga vraiment na bakonzi ya mboka na mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi oyo tovote topetaki 5 ans na ye aza na 5 ans oyo peuple congolais apesaki toza na confiance na ye tomoni premièrement gratuité bana babandaki kotanga te bele babotama bon babandaki kotanga te babandi kotanga kelasi tomoni gratuité tomoni alaki biso encore kala mingi te awa tozali kozwa santé ya ofele kala mingi te na ba février awa mars awa donc santé ofele tozozwa yango toza na makambo ebele oyo président na biso alaki biso tozozela to vivre yango mais bato moko baza kotelemela mwa makambo ya mwa mike yango wana tokosenga vraiment mokonzi ayebana kosala remaniement vraiment na gouvernement baministre wana oyo bazali kotelemela baprojet ya mokonzi bazali kotelemela makanisi ya mokonzi bazali kotelemela po ete tokende liboso ye azali kosala mokonzi achange baministre wana. Merci mingi. Oui, mwana mboka ozali force du progrès tomoni mpenza lelo eza ya koyinda okokoloba na mboko bakolanda partout na monde entier eloko ni mpenza botomboki. Bon mama omoni biso force du progrès banda to suis inane na banzoka biso na place to tomboka te ti ba bere rouge wana ba osa ba discours ya babuzo ba non biso ti a le matin mais on se to se prendre en charge na makamba mo to moni biso beleki na makambo na ba ministre na ba député wana to ni do ebisa bango soki ba moni ke boza prêt ya bitumba biso pe to après ya oyo koya eya oyo ya to ta siko ba nani ba kokima mboko oyo na mana ba otikala bosali mabe na mboko banda 18 ans bobomi bosakade mboko mais bo continuer état que peuple congolais to longola ki président na Genève tozo senge pa boma eloko wana yana intégrer peuple congolais tala lelo bango so président kei faut ba biloko mo insana mababuzoba lelo président meko voyager ke Gabon be étudier bango na batomboki soit disant ministre wana tala mama botomboka mabe to tomboka mabe merci mingi makile ko sopana na mukolo moko to senga nzambe pardon oyoka biso. Merci mingi. Oui ndeko na ngai tomoni bino apenza tension le vokokoloba nini na mainyoso yokoleka lelo. Bon ya koloba ezali mais mingi ezali ya kosala action parce que tokanisaki coalition ya FCC4 eza intérêt ya profit na biso population mais jusqu'à tout moni bandeko na biso ya FCC bazana volonté politique pour na développement mboka ote yango wana tosenga mokonza mboka obiso to votaki na urne ayede biso obiso to idaki a dissoudre le biso parlement wana muta kotelemela na likolo na sema bela sate sauf que na majorité populaire aux biso congolais tous après à confronter n'importe qui ou à côté le melaye ce gars y a PC accès na yena biso to kelongo Kabila c'est rien na kinkakati c'est rien biso ne to pas ça y force atotambula zo ya somela Shadari attention Shadari na biso keba na yebi ba garde na yo keba lisusu c'est un peu de so ka sorta na maître azaka maître te na yebi bien na yebi garde na azaka na monga fula ta maître te so ka sorta maître donc keba motema otema bero rouge mutabang sa mutasati. Merci mingi. Moimboko koloba nini mama na koloba mingi te na za kosala attention na yebisi mabunda lelo soki tolobi to bandela ba élection orobima peut-être otikalaka jamais kozala président ya assemblée provinciale ya assemblée nationale ya mboka oyo donc c'est pour cela moni mabunda zolenga ebele ba député bazolenga wana dissolution ya parlement ça a des avantages na bango c'est parce que bazalaki nommé biso moko toza conscient pour peuple azalaki na ignorance
ayebaki te kende député aza nani ye atalaki kaka président yango moni lelo peuple avota Faci mais abosanaki kota badéputé mais lelo peuple wana koli acomprendre ke non lelo soki Faci adissoudre parlement alobi ete bavote badéputé asika eza na député moko te ya FCC akoya kobima aza te donc komboka ya FCC déjà eboma mais toloba na minute somambo tali coalition biso toboma yango depuis bakambi na biso basigné accord ya coalition biso tobomaka yango même jour po depuis tobanda na coalition eza ya bagourma mpe baka na côté moko lelo otali baprésident ya baassemblée provinciale ezaka na ngambo ya FCC tandis que toa na coalition lelo biso tokenda bamaltraita biso na assemblée provinciale mpona Chantini Ngobila bima gouverneur biso toya na mutu na biso batumona toyebi ke parfois ata toa na badéputé mingi te na motema malamu biso oyo toa nango na kasa coalition bakomisa biso batumona mais basala biso kanai lelo sikoyo eloko nini ezoprouve réellement toa na coalition en même temps badéputé na baministre bamankaka chef de l'état ya mokili mobimba mama kosala bavantiri te lelo na Congo tolobela Faci na minute aza lokola nzambe na biso likolo ya nzambe a na Congo ya Faci donc moto akoki kotia Faci musape ate na minute oyo tolongwe na makambo ya parti politique oyo toloba oyo toa peuple ndazolo tolobi bien tovivaka na bandaku lelo toa na bafamille nyonso babato nani te babato IDPS te babato FCC te mais bafamille wana batelelaka biso mais lelo so mambo emarché te mpona FCC to cash biso tokosepela nango te na minute so mambo ya coalition tobomi yango oui papa réponse à libo asenga na professeur na yo yapesaka droit à faire comprendre ye nini elakisi ozala constitutionnaliste na moto asali droit pénal okosala droit moza na interprétation ya loi te. Alors un constitutionnaliste comprend et l'esprit et la lettre de la loi. Monsieur Kamere, notre bras gauche, parce que notre bras droit c'est Tshisekedi le père, en scellé là où il est. Et notre tête c'est Faci, si on a béton bico rouge, ouragan. Kamere, tango a contredit ça comme monsieur Hippolyte, Joseph Kabila, tango a corrigé Kaïmo Mouké après 48 heures à démissionnant. Et yoni ni ozo la place wana nazozo ngela bino depuis monde des amondes et si bon mon reine d'Angleterre à Longwe Buckingham Palace aya un rapport ko yamba un invité qui qu'il soit mais c'est arrivé avec Tshisekedi. Est-ce que si bon mon pape à Longwe na salon aya ko yamba mutu libanda? Il faut faire attention, la force du progrès est de retour. Nous sommes là à la place du progrès. Le peuple congolais est venu ici croyant que l'UDPS a donné un mot d'ordre. Ce n'est pas l'UDPS, mais c'est le peuple congolais qui est venu nous voir. Au revoir, bon travail président, on avait pour vous. Allô. Mbote ndeko kusa monda mbote ndeko mbote ndeko na ngai lelo ni pena botombo kel mokolo lelo mais to moni seja ude ko ya ko calmer bino kasi tanga pesi Congo botombo ki ba mo qu'est-ce qui ne va pas oh et bongo CG ya UDPS elakisi ka yene muntu aza congolais moko biso toza pona peuple congolais soki toza réclamer boye président Tshisekedi aza président ba congolais totelemi après te tolongolais na buzoba ya FCC tozonga na ye na nzungu ya biso ba congolais biso tokoki koloba makambo secrétaire général alobi te nous sommes les congolais secrétaire général azo sala makambo na ye biso toza na banzala na biso toza na ba souffrance na biso jamais président de la République ana makanisi ya keno Congo etambola malamu yo soi-disant Henri Magique soi-disant FCC soi-disant Kabila politique nambe mwana Marceline oya côté na mopote osakana na mboka tozolo baboy yo Janine Mabunda ozui kana parce que Jean-Marc Kaboun aboyaki kolinga yo okanisaki keno makambo na yo osali ya kindumba wana Jean-Marc aya kokota na biloko wana Jean-Marc aza penza na charisme ya Tshisekedi wa mulumba aza bien éduqué ndenga za wana akokota makambo ya kindumba te kindumba na kimiyibi na kindoki eza na FCC soki bango baza wana baza pona intérêt ya peuple congolais comme aza na ba intérêt ya peuple congolais biso peuple congolais tokoyebisa bino boy ko bandele le 27 janvier ti le 15 mars yo Janine Mabunda na zelena yo okota na peuple bino bak yo mutela moko nani Daniel Saf olobi que soki Tshisekedi a dissoudre le parlement bokozwa minduki biso be totomoki peuple congolais nous allons aussi vous montrer comment nous sommes capables
Et nous allons aussi vous montrer que nous sommes les vrais Congolais. Nous sommes les vrais Congolais. Et deux, et Ami Balé, Tokola Kisabino Boye. À partir de l'élo, d'ailleurs, Jean-Marc Kaboun, Toye Bissaye Boy. Papa, Lungola Biloko Wan. Tobanina Jean-Marc Kaboun, après président de la République, a dû soudre Biloko Wan. Après, Lungwa Biloko Wan, Tozana est poste Congolais. À Salam Makamene à 100 jours. Makamene Kotambola. Tant au gouvernement et Koti, son des moutons et Zalagrisus. Son des moutons et Tambola. Mais tant Félix serait dans la Kiemoko. C'est comme si on a bloqué l'action. Bazol n'a pas bloqué. Bamaka CPT. Pas bloqué Bamaka Cité. Chadari a l'ingaki Hakim. Balabaki Félix serait dit. À étiquette. Félix a été à Bangot. Mais Chadari a l'ingaki Hakim. À quoi qui? Moi, si il y a Yanni de 25 ans. Il y a des gemmes à bloquer. Il y a Nani. Comme Nani, Gina. Asimbia boy, abambia na sep, alobi ko bimate. Na na mona kiango te batu subaye biango. Batu subaye biango. En tout cas to koye bisabino boye. Yo Chadari, makambo esili. Félix serait d'ailleurs na débord. O satani biko, makambo te biko rouge zate. Biso totalement poto Félix serait que azonga na base ya ba Congolais. Félix serait yo ka base. Comme on est le 15 mars, tozana balabal. Yo janine mabund. To comment le 15 mars place au côté. Merci. Oui, force du progrès, tout le monde était quoi, kakabo, tu as ce que c'est spiritualité, ce qui bondo, qui t'ont eu le prix, le cambo, c'était quoi, kana yango moko. Naina le baraka, biso force du progrès, tous à l'issue à partir, oh yemore tchenatika, to le quoi tous à pouvoir, to comment du Congo, to vandaki, to moni spiritualité, bétier, on va que tant qu'on était quoi. Na tant que biso to ba esprit biso to ba tisekediste to sati que to ne ko ibwe engolo baké likamo ko za quelque part na likamo ne zali engolo baké Kabila akomi na ngonga akene mama katika biso mbo yango nzete ko esi na ko la sakete asali 18 na mboka peuple souffrir et kembi yango sina nzete ko la sakete azali soute na mboka oyo yango biso to kiwana to koma kiwana ndenge fine mutuka to sali les défense ya kolongola non nzete wana. Pour que tu aies mais Dieu est bon, nous étions coués, nous avons profité. Tu commets déjà, moi je suis Toki, garant de la nation, au fort du progrès, au biotique à Banakala, tout ça, c'est un tel limité. Il y a un autre chose pour la sécurité en Boka, ça va bien. Pour la Yopé, les offres, Fatih, ça va bien. Merci Mingi. Balanzia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis Penza et Belé. Tous acquis à la 10e rue, na IDPS et si quand Penza, ba Congolais, ba Tomboka qui, ba IDPS, ba Tomboki, ba combattant, ba force du progrès, ba Sili qui Penza na Likambo et Kole Karamboka Congo, ba lignée de coalition FCC Cash et Kouf. Pote ezo bakiselo ko moko te na Congolais en plus c'est ko saka rande ko boma et ko sa loko andeti ebebisa bokondia ya président Félix Antoine Tshisekedi yango penza ba Congolais ba combattant ba boy ba lingete coalition ana et si la po trop c'est trop comme na suka merci na avec bon na ma caméra qui botombela. Merci d'avoir dit ce qui sont partout dans le monde entier. On vient Roger Louma Molobel Monen et président Félix Bambotenayo. Entre temps, des cartels, mon vieux David Olito. J'en suis pour mon papa social depuis les États-Unis. C'est les Tunga de Lausanne, Bambotenayo. Papa Jean Comparo. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie,
qualité et fiabilité. Audio Jungle.